donc azui mobali na wana wazo kipe dans makambuna ya chambre donc papa so komisa été OK yango na sa beso bali bibne batika na ba bien na ye donc mobali na wana basala na ye ya bakselanga de po sa nini obo maka papa na po maka papa siko yo lobaki ni tango apesi $2000 pas 3 ans bien donc na kokite no qui passe c'est ça comme là toi qui libada tout solution il faut na misa bato na tuni soki toko sora biso ba libanda eza question to sura ka monsieur okotika biso non s'il vous plaît papa est-ce que beaucoup cela était parce que il n'est pas important à peine à yoga je peux vous aider aussi nengo bimaka na musalo tika biso na mama na kana tonto moko ayaka wana na sima na une fois que maman a vu ça na ke azan de kuna yo et na mona bango bakotaka na chambre na yo na ba ovanda na mama c'est non akoko loba papa s'il vous plaît continuez la vie papa c'est pardon ay singa la tiela avec poison la pesa kinga pe poison wana yaki jo loba kina lamba fungwa wana kata kana mbana kana journée on a yaka vana ndaku on a kote ozolinga na bi olinga vendredi to nini obina te partout le resate do papa c'est non pardon s'il vous plaît pardon s'il vous plaît papa je ne sais pas pardon OK le banan qu'est-ce qui prouve que makamoko le baiza ya solo dans ça va preuve la preuve na bodio azo tindelanga azo menacer ngai ke na zongi sela mbongo so ta ko limnenga na part ya mobali na ye awa yo vanda mama yo non pardon ndembe nana ko vanda sanga na bongo te ko vanda sanga na bongo te pardon papa bien vanda wana musabe nganga ana problème ni papa te oye bango sima vanda papa na sala misale bele fona ke no vanda nanu mama vanda na kiti eloko eza te vanda jojo vanda pardon vanda merci nini papa hypocrite bébé s'il vous plaît calme maman Jeanne Loba maman mais kasi te yo kana yo ona yo kikaka tie na si mobali na ngata bimaka mobali mususu ayaka na kata ndako yo ne muto yebi yango so na yo kyango kaka libanda Jeanne oyeba o ngala zaki naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga banda koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye na kwei na youtube na chaîne namoni papa moïse ayebisinga alobi bosana nyonso so baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika jésus christ de nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe nasalaki oyo papa moïse ayebisaki nga nazwaki jésus christ de nazareth na plantaki nakomisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant jésus christ de nazareth naye koleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na change maloba médecin alobi oyo mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka jésus christ de nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya ozana.
naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na depression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodelivre ngai te alors ntango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso depression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Désormais, bravo Jésus-Christ et Kokita na Lubumbashi, bana Lubumbashi, bana Kolozi, bana Likasi, Chic Mukadi, Aokita sur place. Na kata Lubumbashi, bana nyosa golf wana, Luala Balikasi, Tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse Nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kalamingite awa na Lubumbashi. Je crois au Lingaka, bravo Jésus, au Lingaka Thomas Fabien yo azoya. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission, je tiens à vous remercier tout d'abord parce que Toko Trananda, nous avons sans audience, sans kotoke. Merci pour la confiance et pour la fidélité au bout pour la chaîne Oyo chez Bissou Télévision. Je dis un grand merci na sponsor na Bissou officiel. Yé afuta Bisso Kitoko, Tozoaka Niaka na Bisso chaque fin du mois. Tozoaka succès na Bisso, Tozoaka élévation, tout ça Tozoa déjà nyonso. Grâce à sponsor Nabiso, comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth, il est sponsor officiel, il y a chaîne O chez Bissou Télévision. Je dis un grand merci à mes membres d'honneur Nyons, à mes membres de soutien, il y a émission Bravo Jésus-Christ, au Badali Mokili Mobimba. Tokomi Bongo 130 si je ne me trompe pas, Oyo Bandimi Kopé ça $10 chaque fin du mois pour nous soutenir émission Oyo Bravo Jésus-Christ. N'appelle Sibino Longo, n'y a pas merci. Nzambe Abak Salabino ya mingi. Un grand merci na ba héros dans l'ombre na comme on a région finale na moni dinji mo solo na réalisation pe na moni non ya non 8 les grands réalisateurs na bo sanité cordon na biso Elias Sinanduko Thomas Fabien Mbote na ska ozami to kita na Lubumbashi le 15 oyo c'est vendredi tout ça na Lubumbashi pour na ba tourner likasi lo là-bas to la kuna Mama Fifi Masuka, Nzambe amona ona bola moko sala pona mboka bongisi province na biso ya Lolaba, to moni makambo ko tambola. En tout cas félicitations coup de chapeau. To sengi pe mama to kozala wana. Ce qui est possible o ya babiso ndenge sengeli. Na yebi pe kozala mutamuta malamu. Pona zata mingi te na pesi mbote na invité na biso moko lelo. Ya bonjour. Bonjour. Comment on a? Maman Jeanne. Maman Jeanne. Toyambio na émission na biso Bravo Jésus-Christ eloko nini ememio awa na émission yo Bravo Jésus-Christ. Merci pa journaliste pour na on peut singa maloba. OK. Eloko ememinga vraiment awa eza likambo ngala kuta na. OK. Première fois na kuta ne loko. Donc na ki osa musala. Osa musala na ndoka batu yebi kambo ka mpona débrouiller. Na boko na bandeko na ngai. Ça na ko sala. Dans la moni ebele na ndako wana o madame nanga. Na si o sala na patron nanga. Donc na zaka mto bomba ko saka musala. Bon. Et yaki o tombé que madame nanga fo alimine mobali na ye. Kwa ki o saba vie na ye. Asa a éliminé. Aboma evlete. Aboma. Très bien. Abomae. Sikwa koti singa na makambwana. Koti singa na makambwana. Comme si na sala musale pa na ye. Donc
donc madame pena misana ba makam na ko bima donc so aye patron tonika na bate to tikala bien to ça bien mais comme ici etakati la poison a poison ana ayebisi ngai pe apisinga mbongo oyebisi nga apesi mbongo boni donc apesi nga lokwa ba 400 dollars pour la patron na yo poison ibandaki nini pour convaincre yo ndi ande to vanda kasi donc ndenga sa ba vie na ye donc makamni wana ngana ba vie nini sengelo ba vie nini mama patron to ngala mituna ba vie nini mama patron asala kana kata ndako donc ndenga bima na moni kana bima ka ye na ba mibali na ye donc aya kana mobali moko aya kapena air nyonso sous patron azate bazala kana ye même na chambre ya patron donc ko sa mobali mususu na kata ndako na ye wana patron abimi wana yo po zali okomona naza wana na omona na saka msala na ngai ko simba wate donc o le kaleka po donc gangi na kaso ngano papa wana ye na to sepeka po na luka msala na papa okay ni apesa kinga mbongo wana isinga commission to lambela kaye usa nini utela ye akufa donc alinga mwaka patron pour na akosa mibale elo muso ezalaki te oni esali ki motivé ya bon patron elo ni sta wa ebiso bon yo tunaki te ke non madame to bon patron pour na nini donc azala mobali no azala kana wana alobi yende pena nde akomisa kaina ndenge ya lingelaka patron na biso koto yo donc donc ya lobi ke mobali na komisa pour na tunaki atuni madame patron so ngo boma e poanya mo ande bazaka bien so bafana salon pena onti mateke makamwe ko komela bango ngaku na lula ande bavanda hapo ya bisinga ke nasa na place na ye donc expliquer nga vraiment kabisa na place na ngana est-ce que ko za kana mobali mo boy ata so ba mbongo makamwe so me donc na chambre donc o excusez-moi na chambre vraiment zo komisa ete o azana e wana donc nyonso asalela kaye apakisa bozu de 4 ans les ambongo ya pesa kinga juste ça on a salaire pour na futa maka 50 dollars OK ndape so 400 dollars 400 wana ba matilinga salaire mais siko yo tango yo ki makambwana ni ayebisa ke lo ni saliki po abo ma patron c'est dû à quoi azo likanisa ko ma patron selon ayebisa ke ni ko ma patron to ba sa raison il y a pourquoi azo bomela alinya bo ma patron donc raison est on a voulu baneti moi si wana vraiment madame Nancy donc na libala vraiment la patron l'intimité po ya zaki na fille mo boy donc ya bika ya ki koduka oyo oyo OK donc azui mobali na wana wazo kipe na makambo na ya chambre donc papa so komisa ete OK yango na sa beso bali ne batika na ba bien na ye donc mobali na wana basala na ye OK nanga ko pesa nga $2000 bakisela nga $2000 bakisela so 2000 bakisela nga $2000 po sa nini obo maka papa na po maka papa siko yo lobaki ni tango apesa $2000 patron za ka bien donc na kokite no ki passe na mwana nga kumobali nga botisa nga kipa nga te donc azwela nga so ya mwana tangisela nga mwana wana fo matako madame ya moko sala moi zuwa ma place ana tangisela nga mwana kibela nga mwana place wana bien donc na koko boma ete donc mona kimena musala mais ce que elo on est sali que oboma oyana émission na biso qu'est-ce qui prouve que makambo ko loba ya solo et c'est solo papa so il est lo yo ne oyena émission boye madame a porté plainte on a ba preuve il a que kalinga ka bomba mbali na ye dans ça ba preuve de na bodio azo tindelanga azo menacer nga ke na zongisela mbongo so ta ko limnga na part ya mobali na ye naza bo suite papa la ngai bozo ezate na famille malonga te mbongo ane bena ozongisa na ozwa epi mbongo so liaki dana salela nyonso sko okokaki ko bon patron te to omoni mon patron pourquoi on okokite to nene pour mekaki ko bo maete patron saka bien nanga bola mukande utolo baker transport nanga ya kosonga donc soki ça donc na koloba lokwa 5000 10000 donc ya ko batisa ngata $20 na mpanzi na s'occuper na bana mais comment expliquer moi si écoute dans moi ba faveur rebelle ko mama mobali na ye a préféré yo bomba parce que y a la naye d'ailleurs il y a moi si aurait pu ko servir à chemo elo yo yebité et pourquoi ndimika ke non yo yeba makambo ya linga sala parce que au monde akaina mobali ça pour la bonté ata pour na mona te ngani mnalambela pina patron yo no lambela patron ngapina mnalambela OK
nyonso na ye donc à part ça ba makam na bango o etanga pene bilamba kolamba na kipana pato ya mona leke pa ina yo mais sikoyo tango kotala patron epesio pa mawa okoki koboma ngote po asungaka mwana yo po asala yo bolamu mingi azala peu bien azala gentil donc ayamba pe na musala bien ba misuku ba boya kande ba mona façon na boya ba suku bani akoki oboya pete na ndako na ngate nganzimanga ko base belete akoboya anzimanga donc atipanga mona ngalo kwa ndeko na yo kutazo ngamba musala te ayisanga na zala laisse sikoyo mwana mobali yango kindumba ngo pourquoi yo sena okala ndako libanda to mona basi si bani ba tricher bakindaka libanda mais pourquoi madame na yo akotsa nde mobali na kati ya ndako soki patron azate patron musala kina de ernti patron bi makatongo ba tongo erni matongo ba 8h abongami yake ozonga nezaka ba 17h 16h donc bango déjà 15h basisi makam na bango yake et c'est coïncident une fois que patron akuta moi mobali wana et ça jour mon ko linga akuta donc les patron beta pipi donc garçon ana akenda obata na cuisine donc madame abisinga na lobate nga pena kinaka na cuisine na osala kwa musala na bina pesi patron bonsoir patron akoti de garçon ana yo baki ndako ngo iza wapi makambo isama na commune to vanti na yolo ok yango ye ko yebisa patron ndo pesa biso numéro to benga patron yebisa vérité na yebisa patron vérité na kokate na boma pete na vie na ngai na kokosalela ngo te. D'accord. Mesdames, on y va ni bakani. No bakabo edenga mbongo na zap na mbongo ozongisa te. D'accord. Ozongisa. En tout cas ça elo malamu ya ko dénoncer. Mesdames, messieurs, ceux qui vont comprendre les solos. Et dans la kati ndako ya mwasi na mobali. Papa patron babota? Tina baboti. Na babota te. Le patron pas abana te. Le patron pas abana, non baboti te. Non baboti te. Mais abala e ça. Abala illégalement. Très bien. Mesdames, messieurs, les soleils ko na kati ndako. Foyer, ndenge za papa na mama, balinga na bango. Bolingo ba ba zui mwana musala ye. Na kozo mwana musala. Patron abimaka na ye de 8h ti 17h azongi ndako. Ya bike mwasi azali na ndako, a s'occuper na nga. Na kovana wana nzoka mwasi sepelaka na ye te. Yango makambo to lobaka yango yo. Bolingo ezaka basé na sexe, mesdames, messieurs. Ata papa mobali soki bobandaki bien ke akomi malade. Est-ce que yo maman il faut que nous tricher les bandes? Pourquoi vendre te? Mais pourquoi maman à l'époque nos mamans là de ba kena ba maman oyo. Maman au moins mobali a koufi ya na 30 ans. Maman a vendu ti ba 70 ans quelqu'un. Hein? Maman Marie, je te salue. Ba maman le roi, ba maman Marie. Azana ba étage nous la vendre. Papa koufa kala. Atika ko mwana muke mais maman na vendre ti akombe mobange. Est-ce que maman a mutute? Mesdames, messieurs, basi botika koza le koso sexe. Bakamo bomona na ba film, ce sont pas eza réalité. Ezali mise en scène et mutako ça la 1 heure du temps, c'est pas réel. Yango mabale belé ko kufa na poto, et ko kabana kincha saba ba ko poni pona sexe. Bolingo saka sexe. Totika kindumba s'il vous plaît. To vana bongo, okuti mwasi na yo azali malama baby na ndako libala, vana na ye. Okuti mobali na azali bien ba baby na vana na mobali na yo. Voilà. Et ça dit que la dame a ko proposer ko elenya ko yiba libanda ayibi libanda na ko yiba wana azui goût abi en tout cas mobali na ngasa eloko te na bon ndenge mobali na ngasa na mbongo to planifier to éliminer raison pour laquelle ba utiliser moi seul ko peut c'est 400 dollars ba pèse 2000 pour chaque poison na bilei ya patron na ye bolamu pe pour la rater na vu yango na yesa ba bosaka bolamu soki patron azaki mabe avec moi so peut-être alinga kufa mais bolamu na ye gangi raison pour laquelle la dame a bien un bon patron dans la tête parce que bon l'amour au assaillant l'anga et les kebele pour na 2000 dollars na ko boma été raison pour laquelle a été dénoncé la télévision. Mesdames, messieurs, de trocoti sa patron, ya non oui, tu ba papa to nanan. Maman papa bah c'est papa ça après. Trocoti sa papa et puis on se retrouve pour la suite mais entre-temps Total Sports hein pour peut-être ce temps il y a tout le papa trocoti na plateau. Tolanda.
Seigneur na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabwe na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse ebisinga lobi bosa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo Papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndo komona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya Papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya bapaster ebele mais bakokaki kodélivre ngai te alors ntango nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. De retour, mesdames, messieurs, c'était là le spot de Papa Moïse Makoma. Donc, on appelle ça le mesdames, messieurs, sans plus tarder, au côté ça, Papa, autant que vous voyez, c'est une vérité sur Makambo et qu'on le garde. Bon, continuez, s'il vous plaît. Membre d'honneur nyonso ya émission Bravo Jésus-Christ mbote na bino. Bossa abonner sous soi, bossa abonner. Merci mini. Bon aimer vidéo. Papa s'il vous plaît, soyez le bienvenu. Merci. Oui. Na mbio. Merci beaucoup. Excusez na ndenge to est-ce que vous avez essayé ça? C'est ça va? Ça va. Bah ebi que kanisa ko da surpris que ukuta oya poni obengi singa pourquoi na tuna te biso mto bengi ah d'accord il y a un problème oh. 2 semaines on pena musala zo mona te ozoya te na tuna il y a un problème. Mais c'est comme ça? Tu as mon numéro, ou bien d'accord, tu faut bien l'anglais. Non, tu n'as pas. On est là. Mais j'ai un problème? Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que pour attendre, il y a pour expliquer patron à yo, Makambo et Koleka? Soza kama toke libada tu solution bali il faut na misa bato
Na tuni soki toko sola biso be libanda. Eza question. Mais c'est au côté Kabiso? Non, non, s'il vous plaît, papa. Est-ce que beaucoup de cela était parce que il n'était pas important à peine à yoga? Je peux vous aider aussi. Excusez-moi. Moi, je suis chose qui n'a pas dit là, mon soso. And then, avec mon père, non, bien qui n'a pas essayé de nous faire, mais on a pas bien. Parce que le Cameroun qui n'a pas besoin de solo là. Numéro bien yo. Oli misanga na tambula yo na kumbi likambo oyo. Sala na passe. Merci na ndongo ya mbenga na musala na mona ata mabene wa mbongo te. Na tu sa musala pana. Ake ovanda pe malamu même na mama pe na yo. Donc kinda musala. Sina ibisao d'abord oyibi comportement ngadi ngabo eti. Hena nga tuto bikamsani na tuna bikamsani. Okumu ko ngabo c'est quoi juste? Bikamsani na yamba oui na yibi et après bikamsani. La facilité on le combat. Sangata. Là je n'entends rien ngana expliquer. Non, Kene, zota na yo, zota. Nengo bimaka na musala tikabiso na mama. Na kana tonto moko ayaka wana na sima na yo. Une fois que maman a vu ça na ke azande kuna yo. Et na muna bango bakotaka na chambre na yo. Na ba ovanda na mama. C'est non. Ko papola mbatala na misa. Ben non, lo baté par journaliste mo di. Eh. Na famille malonga. Na bilobala comme ça important so bala ngani. Calme. O lobi ke tonto ma ka na ngana sima na ngana ndaku akota na chambre na et après azanani akota comme nani. Ba vérité. Oyo kaka ndi ba benga eka to na so ye Joyce so ni bon comment il faut maner pas. Ayaka na. Oti ba vandi ti tout nanga Jeanne Erline 15h. Ata ko sinanga so comme 15h bete na porte na beta porte abimi akei. Donc chaque jour ça qu'on a joué au manco yaka boy tunanga obimi mbongo ende na cuisine olengi ngabite masho elengi sate ya tonton azala na cuisine wana donc yaka presque ozunga kala musala ozo ka bien te yaka ba 14h et azala kala kati na cuisine wana elengi sanga ande bombelo likamba munene yazalaka na kati la yo koti na chambre nde ya bini donc bafifa kana mama basaka na mama la betu na yo pe basalaka na Katara kana mbana kana journée on a yaka vana ndaku on a kuto zolinga na bidu olinga vendredi to nini on a te partout le résultat donc bomba garçon na cuisine ngai am na bomba ki ete za madame ta bomba ki ngana zo bomisakani ya bomisakuna koti yo mutia mabe na biyo sa mutia mabe yo nyeso na sa pona yo pardon je me laisse le bela o sa mutia mabe Tellement. Si ça non ça mutia mabe te so ngi mutia na bi si ça ngake ni si ça non et après ba fi foka na ye de madame ayi singa salaire na nga mati selingai amatini nga kuma pesa $400 da kuma pesa $400 non madame ayi ko benga ngai afandisi ngai ayi ko yebisa ngai eza secret mutu pa bonga na sima mutu donc ndenge yo bozalaka bongo bien na ba bongo ngai pe na koko bonga pe na sima na bino so na bombi secret o la famille na sana no ebisinga ande loko ngala lambela kayo nazaka na bino donc occupé makambo nyonso ndaye ko ebisanga ko pesa nga mbongo ebele nga mbongo ebele nazo poison na tela yo okufa c'est papa tiens pardon s'il vous plaît pardon s'il vous plaît papa je ne sais pas pardon OK le banan loba nazo loba mais c'est loba kasina tu ne me connais pas
Nabi oyebingaite. Oyebingaite nabi na yo. Nabi oyebingaite. Mais oyebingaite. Oyebingaite. Non, papa, s'il vous plaît. Pardon. Pardon vraiment. Ce qu'on menacé à Kolobate. Merci beaucoup. Lobanangai. Ya Ovanda. Papa Yovanda, papa Vanda. Papa s'il vous plaît, papa. Ça peut aller. Lobanangai. OK. Papa, s'il vous plaît. Continuez la vie. Papa, s'il vous plaît, pardon. Est-ce qu'on a tiré avec poison? La peste qui n'a pas poison. Il y a qui joue le bac qui n'a pas fumé. Le bac qui n'a pas fumé. Les équipes ont été. Quand on a robi, on explique que moi on a bela, on mis $20 au pessingai. Pour la me belo sala pour nangai, attaque pour $20, tu n'es coquette. Et on monnaie ko kima musala. Kima musala nina kenda na ngade simenya, on azo kemba kutu boy. Apesa ngalo kwa $10. $10. Et ça que okaya mama nangai. Engaza kuna na mataji. Kuna ka opération na makamusu tindela ke bambongo wala. Bom suna salila. Akomo mina senga bina zongo sambongo, so azo simbongo to bumangai. Nina komo tambula boina zo banga. Za famille malonga te ya moyo moto sunga ngai. Azo mina senga nyoso so tindela ngap bapel vocal. Soki zongi simbongo te. Bon enregistré qui était makamyo swana. Ba malobanesa a. Ozana malobana. Malobanesa. C'est bien. Vanda, pourquoi tu l'as maman s'il vous plaît? Tiaka. Papa obeto souté parce que papa ça moni ko souvé vinaï. Vanda. Pourquoi tu l'as maman bolo que l'angai. Papa na osengo kimia s'il vous plaît. Madame Soya ko mina senga. Non, on sait le noter. Papa au protéger. Papa au protéger. Pourquoi tu l'as maman s'il vous plaît? Parce que c'est anormal. C'est anormal. Comment expliquer au moment moubali parce que au du camp papa na kosinga yo kimia. Parce que c'est aussi qui aujourd'hui risquer comme une solution ngambwa. Donc na aucun exemple pas. Bien sûr que nous avons dans l'imaka. So que na ona nzoto su mama kotiawa pour risquer de fixer kopaza caméra to kompensa songa na kosenga matinya netingani na abo na obela deja suki na koyawa zabala mute mama na kosenga batela kinya batela kinya olobi oza ba voice oyo ya ningeni oya madame oyo anomenase yo na oyo na voice musuni ni ka wana voice ka ya mbongo na ye na ya mubani ndenga ko alisoni ngapo mubani ngala boy ko ngai partout akoko komanga. Donc, ma malobani ça. Paiement normal, ok? On paiement normal, on paiement normal. Maintenant, qu'on transfère. Pardon. Audio, ça non, téléphone. Transférons aux animaux WhatsApp. Maintenant, qu'on transfère, on a. Transférer, audio, c'est pas papa. Ça, ok. Pardon, nazo sala on. Bon, c'est bon? Mozui, hein? Ok, bon, Hassan, beaucoup ça. Beaucoup ça, vous m'avez micro pour apporter. Aïe, bah, que non, makamuza. Ça va transfert, il y a pas donné, pas, il y a papa. C'est bon? Vous t'indiquez? D'accord. Beaucoup c'est là, s'il vous plaît. Papa m'a battu la kimia. Maman, bonjour et bienvenue. Ça va bien? Yaka, s'il vous plaît. Dans nos îles, ah, maman, pour ça, n'a pas. Je vais essayer de Vanda mama, Vanda. Je vais essayer Vanda. Vanda, oh mobali na. Ya telema. Oh. Awa. Yo Vanda. Mama yo. Non pardon. Vanda mbena ko vanda sanga na bongo te. Ko vanda sanga bongo te. Pardon papa. Bien Vanda. Vanda wana. Muso benga ana problème ni papa. Te oye ba musima Vanda. Papa na sala misale bele fona ke no Vanda nanu mama Vanda na kiti. Elo goza te Vanda. Jojo. Vanda. Vanda. Tu mérites. Merci. Papa, ça on papa, non, pardon. C'est là non, toi là, tu mon pona yo.
Hein? Surprise à ma lame aux Apona. Bon. Mais émérite. Nga na bi ero foza na musala. Juju. Oh. Mais Yaya. Nini yango? Te. Na so tuna. OK, ne pas na été. Ne pas nete na ngira tuna ne so gini. Vanda wana tuna. Oh. Vanda wana. Des semaines yango na musala so yaki. Vanda nanu kasite mama. Lika muni nyo uza jite boy. Vanda nanu. Oh. Vanda nanu, mama vanda. Obi? Vanda. Boka ngela nga porte wana s'il vous plaît. Vanda s'il vous plaît. Nazo vanda papa, vanda sa ma kaka. Vanda nanu, vanda. Papa, pardon. Vanda. Merci nini? Papa, hypocrite. Bébé. S'il vous plaît. Papa, bébé so bengai. Papa, vanda nanu na piti. Na singo pardon. Na singo menace pas. Maman, banda na nupe, banda na nute, pauvre imbécile. Nabi banda na. Comment on dit que ça bêta yo awa, te banda na. Akobeta ngana problème ni. Kambana nabi fan, kambana. C'est bon. Vous avez bien. Non, ça bien dengue. Non, 9 jours ça na maman, papa, s'il vous plaît. Keba. Papa, tika na maman aye bisabiso likaba benge biso. Oh Nancy, ozo ngome na kambana na. Et bemba Nancy. C'est nazo ngana tuna yende na kende kuna na tuna ye. Tunele awa, tunele ya go. Et merci nini. Tu me connais fort et bien. Yaya. Papa, s'il vous plaît, toyoka ye et loka benge telibino awa. Papa, maîtriser, c'est maîtriser. Moi si ma benyoka. Yaya, et là on benge liba de ba patron awa. Yeb se biso vérité ni. Mais ko benga biso ata ndako. Est-ce que ndako ye? Oh mama. Vanda nanu, vanda. Mama, ko so yeba. Vanda. Tika na otima na nzoto beza malamu te. Yaya, et là on benge seliba wa. Oh. Mobali nanga ndo mona vandi be mobali nanga yi. Nambongo. Omoni misala na yo. Omoni misala na yo. Eloko toi c'est mobali nanga. Très bien. Papa, pardon. Papa, si. Papa, na sengo kimia. Papa, na sengo kimia. Keba. Papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mobile, mais tu n'as pas. Mama, vanda pe kimia te mama, lika muni nyongo pe. Vanda nanu pe. Nala toka bientôt zo lobisanga mingi vanda nanu. Hein? Oh. Yaya, lika muni yobenge liba toi. Bate la kimia. Mama koloba te. Lika muni yobenge liba toi. Baki sale poete. Lika muni yobenge liba toi awa. Loba nyonso ko bombe lo te. Yaya. Leki nanga. Madame. Hein? Sindenge papa bimaka boye papa merita bimaki na musala madame ayaka na tonton moko ayaka ne ba viva kana ayibisanga Jean so komi 15h beta porte Jean beta porte papa tu la nanu osai na lokote ya ko seloma azo ko seloma ka bana calme mama chani loba mama bevana kasite azo ko seloma ka oui ako seloma ka yo banda je no sa mabe banda na Paris je dis bilo ko bimisa yemba papa na la famille pauvre na famille tiente. OK. Ako risque vie na. Il faut que tu bonga le mi au calmer maman. On a biso na tuni. Maman na ngai. OK. Mama. Tonton Moboy. Eza na tonton moko ayaka wana. Tonton ayaka comme tonton Joyce. Comme tonton Joyce. Ayaka wana 15h. Basaka na madame. Oh maman. Oh maman. Bien. Oh. Oh ebe lo kote kasi ba. Problème te vanda na. Vanda na nuka. Vanda mama. Oyokanga to oyokai. Ayaka? Je ni falo lukanga na sali oni. Ayaka mbala ayaka. Otika komelanga na nzoto. Ah kuna tu na okanga itu. Na komelio te. Na bien. Tendo ndi mo tinyoka. Kota ko pelo to ngala ko yana nda kunanga. Kasi mutu anjiminga yangu na bona salema be. OK, d'accord. Loba.
tonton Joyce ana ya kana ya nyonso basala kana ye comme combien menace na soloba ayaka basala kana ye c'est comme 15h Betty porte a Betty porte a mimiaki ezaka vendredi kaya ya semaine passée wana po et tombé que pendant la longue musala na komela ça comme c'est sûr ici combien de temps attends na des sali combien de temps et vous combien de temps non ndenge na yebeli yango na yaka na bulalo kwa santé na des sali combien de temps dans tout le yebeli pour cause ata ba 3 mois échange na yebeli 3 mois 3 mois après na yeba ke ba 3 mois siko évoluer de ba fibre na ye vendredi ngana longwa samedi ne la kimaka vendredi nango nde tonton wana yaka alambeli pe allié tonton wana ye alambeli allié na moni komi ba ko ma kabune sa zolo ba papa na repète parole et komi ba 14h o tonton ate da ba 15 14h madame Abimia Toki Abimia Toki to ka maman porte nzo ne pas trop bengaki so pe azo yanda porte kuna comme chana voice na yo o lobi na ba voice cha play to yo ka voice les amis même pas patron pe déjà pour ma charger en moni charge na ngeko ki charge ya mo déjà pas patron c'est il faut to yo kango il faut to pas patron patron ko tana ni ya na ngaya ba voice nani wana voilà je sais na bika merci papa na le biko ça va banga na awate na ko papa merci keba merci binga même sanga ngane na o memanga bwe pardon oh mama nikamunini telema non ah telema papa boy belo na o papa si et banana s'il vous plaît o tineli papa na tindeli na tineka no boy bipo charge na ngai pour papa faut tchala micro bison soyo ou bien bokata tout à la sport et puis toi charger téléphone il y a maman ou comment hein OK tu évoluer na besoin son bon peut ça son ba yoka to yoka binga pe na yoka bati na ngata charge ko tata mwanda mero melasi eza pe na nyonso wana na kati nini ngana salela nini papa mwana oyo na boyaka nga na boyaka la tali bana expliquer biso bana na zolo bakana sense na tali kana ndenge nga bite mwana ote mais tonga la kise papa mobali nanga balanga na mbongo abalanga famille mobimba na bonso miko pour famille mobimba bayebi mobali nanga ya na sali onini famille ya biso makambazolo ba wana nani garçon aza nani kaswa garçon ya nanda mane Joyce soka ye dege dama yambela ye onti mate siko likambo lobi madame apesa ki onini po chana biloko olia apesa kinga poussière esa nga poussière mo baby singabi comme yo patron donc asaka na bien oyonde muto lambela kaye po asalaka liboso patron ko lingo cha micro to comprendre nga pardon na kutana makambo te bon charger chele so voice faut ponga bana loba po bino pe ba misala ba mama mebele bo chani chamel tomoni ke osakanela ndengai wana na loba jani nga na pesio mission na pesio na mbongo na ngai pe ondimi donc ofandi no silence ozo répondre ngai te Jeanne nga mbongo na balia yango na loyenge te mbongo na nga balia kango na loyenge te lokola na pesa ki mission no sali yango te Jeanne lukanga ya kozongisela nga mbongo na nga ya kozongisela nga mbongo na nga soko kozongisela nga mbongo na ngai te na promete yo oye koyela yo oyebi te Jeanne en plus makambo toyebi yango kaka biso mibale Jeanne na yoki kaka mobali nanga komo remate ata makambo mikie Jeanne na olandelo tika pe yoka na yebisa yo ona yoki kaka kie na si mobali nanga ata bimaka mobali mosusu ayaka na kata ndako yo ne muto yebi yango so na yoki yango kaka libanda Jeanne oyeba o ngala zali okoyeba o ngala zali yoka
Maman est soki na yo komona monoko c'est bon, c'est wana da écoute. Donc maman, on n'a bon point. Maman télématique. Mais tu n'as pas pardon, papa. Mais tu es désolé, c'est qu'on soit gaï. Telema uvanda. Expliquez à vous pourquoi comment un niveau au bimana pas de mutus. Ba défaut des aïnis, côté ni à nous. Telema expliquer. Pourquoi tu dis Telema? Telema s'il vous plaît. Maman Telema. Expliquez biso pourquoi ko ça mobile na ndako. C'est pour na nini? Expliquez papa comprendre. Pourquoi faut ça mobile? Je pourrais expliquer. Pourquoi faut ça mobile? Pour na nini? Telema. Vous avez pas cosa qui pas mobile yango Telema. Telema ka expliquer papa yo kayo Telema. Telema. Mobile na ngasi Telema. Bana kiti. Yeye biso pourquoi comment na idée wana likalizane utai wapi? Ubalo ala mutakoza kinga. Bana kinga nini? Betela biso lisolo bana ndeni. Ela zakana imekiti na ndako. Ndenge na lingaka. Ubalo azala vengai. Akomisanga nezaka mwesi na mobile na koma. Okoma wapi na mbeto? Na mbeto. Okay. Merita komisanga ngai te. Yango zaki kalisa olinga libanda. Est-ce que pour na mwasa libala ça permis? Ça permis de papa. Kako tu pona ko mba ni alingi ekalinga ite. Okuma ni ko pesa mbonga kutanga porte. Ngana kufa. Mobali wana mutakoza kinga. Nani ko pona na famille bido. Nabi onga sala pona yo na famille na yo. Yo ko bisangai. Ngala kufa. Kobanga tesa kana. Telema ko libisa. Bido do suka na prison na ici. Oyebiso na lika mopia na salaka. Telema lobby. Telema au kozonga. Oyebi. Telema na mutati. Telema kaka lelo. Osomona pa ka pe pa ko de prison. Ngai. Obo misangai. Oh, suka na soki decision na maki na tsika na ye. Conscience na ngese na ko mama na ngate na ibisa. Ya ko songa na bisete. No sala ngote sha nizonga no pe musala na ko mama na ngate ona za nyoso pola ngacha ni na kosi. Yani Telema bana Mama Telema. Pas journaliste na combien coûte même si ce qui n'a pas tambola. Namona deux garçons moko balanda ngai. Deux garçons moko balanda na kota na couloir. Na kota na couloir. Na banda mbango. Na bisinga na biki. Na bisinga na biki pona so sa mbongo ona liaki. Na lia mbongo mutu tapaksa mbongo na ye. Deux garçons na balanda ngaso bazwanga dika ba bomanga. Mais après comment masiko papa bolinga bosani bobala na garçon. Vous avez takufaki. Peut-être qu'il a accouché déjà. Et suite de l'année. Que est en bouche les poids accouché. Bolinga bo planifier ndenge. Ndenge mobagana a proposé kinga soki et mérite akufi ngana ye toko vana na États-Unis vana États-Unis wana na mbongo na ngai ndeboke États-Unis kusala pour des violence d'abord papa na tika kina kama mbana yo yokangai monsieur mérite papa kende te ne mérite to si ça kama na yebi malamu yokangai monsieur écoute-moi nayebi ke musika na bino te awa police ezala nazokoma na conteneur ce qui a déplacé yokanga bala na yokanga ce qui a déplacé on aura un problème et en plus nazebisa yo moni mwana maso nasobala ye azo remplacer na ndako. Bon, on a un micro, s'il vous plaît. Bon, on a papa micro. Pardon, s'il vous plaît. Oh, maman. À cause ça, il est au là, papa d'Akanda. Papa maîtriser, qu'on n'est pas bassali. Yo, pas d'Akanda. Voi ça se qu'on a péki, ça qui n'a pas quitté tout ça, qu'on a mis son conscience n'a rien ça, les Jani. Jani, voilà, nous Jani, n'a pas
C'est libala ya problème. Yo lingo boma mutu. Papa. On a boma mutu dai malam. Na singa nous pe na boma. Linga boma, o boma no mutu akufa. Bana kita. Ofanda pembe na ngata kombena nse. Awota ilo te toka. Toka ngayo. Banda. Na sala kilokote. Jeno bominga. Jana sungio yoka. Yoka na explique yo. Yoka na explique. Ipo ni jana sungio. Parce que olinga ko boma mwa mobala batino sawo. D'ailleurs faut féliciter ye. Amemio awa to sungayo OK présenté, OK? OK présenté, OK? Na lobby hein, est-ce que ebi OK présenté to protéger? Oko kendete ngai, je te donne ma parole. OK présenté parce que obomi mututé, o sale pe mabete. Obomi ne peut-être libala na yo avec le temps, on va la kokita. Voilà, très bien. Maman, akotsa le lokote. Na fanda sali mabe bakokanga ye. Azala tati poko kasinani. Mesdames, messieurs, on a la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je vous dis un grand merci à Nono 8. Merci à mon cordon Elias Nandoukou, merci na Ondete Lige mon solo. Na pesi mbote na ba o nyos balinga ke mission ne babolingo li solo na bandi papa ta likolo te bine to kosisa mote to pesa ba conseil o esengeli pour que papa akita motema. Ngai wabino na pesi bino merci. À la prochaine fois. Bye bye. Bien-aimé dans les Seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu personne sur Bolanda ngai, nganaza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunion sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ya kosunga, o baluka place ya kopesa mbongo na bango, tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, tozo construire pour na bana na baza na place ya kolala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na église, tozo tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle. Mais et l'autre ils ont ça qu'un bon Ezali mal bola mo abandé pour ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place, il y a malamu ya kotiambo unayo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te pour la génération future parce qu'à tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup tout continuer à être bandit et qu'il est rapide, nzamba kozanga te pour pambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus.